na mona mutu atelemi dans l'espace mais azalaka maman kolo lupango okutu tanda ofuta atelemi dans l'espace azoloba abiki yo ndongo za wana okokola te okokufa il faut ngana sacrifier yo poso na tiki okola musala yo kosala na mokili ekodétruire royaume na biso tango azoloba ngasko na bandi koganga na belela papa mais voix na ngezo bimate na ye komona mutu ataki penda demi lisu moko loboko moko lokolo moko libumu moko libumu parti atelemi penza na coin ya ndakso tant atelemi comme ça na puissance mo monde te mandenge bendaka eloko ezo bendanga verrier na yina kanzam na loba ke nzamba esisaka te vaut mieux que na sa na catch na simba na kiss na ko makache ke na bano sambela nde mama ndo maso na l'église tant na iba makambute na ye ko mona lumière boko sangsa ba lumière nyonso mokela ta 1 million ko wana lumière na monaité na moni ko croix e bando ya na katikati croix wana lumière a croix ni daki lumière moko daki lumineuse plus que lumière wana monaki donc croix wana dans la lumière mais les lumière au na monaki bali ko s'approcher te bali ko s'approcher ezoya pendant que ezoya ezo se former nzoto ezo koma nzoto tant ezo poussa ezo koma nzoto maboko pourquoi ezaka boite maboko ezo koma pe maboko kota mutu e koma mutu a mutu na se komi makolo bando tambola nti e koma sko mutu atambola sko elongi na ye aki sukebeli elongi na ye sko daki lokola cette couleur ya arc-en-ciel ezo beta ba couleur arc-en-ciel azo poussana tant azo poussana pendant qu'azo poussana ngana bandi ko se sentir culpabilité comme si que na sali masumu belé na mokilo we mutu na ndenga zoya a pardonner ngate abumanga ba moko sona bandi so ko lela masumu nanga batunde basala ka rentrée scolaire bana bazotanga biso to yebaka ngote baleki nanga ba ebaka makambo wana te rentrée scolaire baninga bakenda ba classe mais biso to vanda rabo on a passé des moments très durs mais malgré tout ça j'avais toujours la foi en Jésus je priais tabanda sambela ko lesa tananga pena na mabondeli ko bondela nzambe ko sambela ko lukelunga nzambe ko kende bazamba passe le cas mingi. D'accord. Biso toki polo ba pesiko mais nzambe ndandima. Te soki nzamba kolinga. Sonde na zabu soki ke abike no sala boy. Na ko pe senga ka loboko no boy na bondeli loboko ne elimwe. Yanga ibrani. Oh, elimwe ko? Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote balanios ya chez Biso TV. Bienvenue dans l'émission Nabino, il y a réponse à nos questions de Nabino, Brad Bomba, communément appelé le mathématique de la presse. Donc, c'est un ça la rabiso vraiment ébélé et c'est un mingi yoiba ke bozaka ébélé Orlando biso na mokili mobimba donc bozana France, bozana Angleterre, bozana Belgique, boza partout bozolanda biso. Alors, et ça la rabiso peut bien ne bopé sa biso confiance sur Orlando biso na chaîne Nabiso Otobenga chaîne moro professionnelle et puis éducatif chez Biso TV. Plus de 104 000 abonnés et puis on vous demande aussi vraiment plus de vous abonner sur votre chaîne. Alors, confiance au bopé sarabiso yango biso peto lukaka ya sala de voies et moyens ya ko édifier bino na basela nzambe oto yambela bino et puis na ba témoignage fort oto lukaka ya mutu nyonso parcours na yepo mutu a commis déjà désespéré aza sous désespéré taïba ke nzambe oto sambelaka aza envie na mokolo ya lelo to lokeli bino moko ya basela nzambe na komba prophète Ezekiel. Boyebi déjà déclaré déjà betendo ikie. Alors mokolo ya lelo c'est pour la première fois to yambaye na chaîne Abisa chez Biso TV. On va essayer de parler de lui aujourd'hui. Prophète Ezekiel, on parle de lui partout hein. Le pays il est stable, aza bien calme là, il roule carrosse mais avant là, il était qui? Avant le Otobenga et prophète Ezekiel. On va essayer de parler de son histoire passée, des mauvais souvenirs naïe, des bons souvenirs, son parcours. Et puis, Toyeba, Tilelo Oyoyo a commis prophète Nzambepe, a commis Kolobelay, c'était comment? On va l'écouter, la témoignage. Il est là avec moi, na plateau. Déjà, j'ai dit bonjour prophète Ezekiel. Oui, bonjour l'homme, journaliste intelligent, Nzamba Pambola. Amen, je le reçois. Boni papa. Oui, ça va, Nzamba Zoba Telabiso, grâce à l'école Nabiso vraiment, ça va, merci beaucoup. Avant de kende, comment biso on a prié parce que tu as pour ça te décoller na kolo pour émission eza motu ya makasi. To sambela, Nzambe to pesio merci. To kabi moma na maboko na yo, to invité na Saint-Esprit à assister biso na kombo Seigneur Jésus-Christ, to détruire force Seigneur celui qui pas na yote.
tosengi présence na yo ezipa biso au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bienvenue encore une fois dans l'émission Nabiso, il y a réponse à nos questions et puis la chaîne Nabiso chez Biso TV. Alors, eh bien, les pays bio déjà, prophète Ézéchiel, mais tellement c'est pour la première fois, on veut vraiment essayer de parler de vous, hein, de parler de vous, qui est vraiment le prophète Ézéchiel, et puis les lots autour au prophète. Mais avant, vous avez un combat prophète, c'était titre on veut vraiment écouter votre témoignage. C'est pour la première fois. Bato nyo soba Orlando bazala édifié. Baïba. Quel est nini komaka pour les lots OEP, aux anami touka, au tambola pe bien, bato pe ba mona yo na santé qui tokuboy. C'était comment essayer un peu de nous expliquer. Vraiment, Zambe apambola balandino soba Orlando biso. Prophète Ézéchiel azali avant qu'on azala d'abord prophète comme bolangé zala ki Bertin bando benganga Bertin pour lelo nzamba pesanga d'Ézéchiel. Donc ton botami na famille à 7 personnes ngana zali nakoloba na bana mibali naza aîné hein parce naza troisième aîné à bana mibali pour liboso na ngeza na bana basi ngana za troisième na simana ngai eza na bana mibali oya suka nde azamona mwasi. Vraiment parcours nangai nazaki mwana moko yo na bande ko ndima existence nzambe te pona nga na bande ndima te ke nzamba existaka. Et puis na bande ko se poser trop de questions. Nzamba za nani awuta wapi nana sala ye asala mandenge nini biso to uta wapi. J'avais un peu de questions là na bande ko se poser qui tellement bizarre na batu mais nazaki na posa na yeba. Et puis na bo mwana tant maman aboti biso Mama abetelanga lisolo ke nazalaka très combattant. Nabanda ko bela makasi. Ko bela ya ko bela. Je me rappelle papa abanda ebisanga un jour albi ke nazalaka na mbongo bapesa ngai na keno sans papa na ngaza cuisinière alambaka asala même pas ya Bemba papa ya Bemba oya kufa. Oui, asala kuna grand cuisinière. Ayeba na pendana bakonzi mingi. Tant papa bandi ko sala papa banda obetelanga lisolo ke na banda ko bela tellement mingi et puis ba maladie banda ko komelenga ba maladie moko banda ko coûter trop cher. Il arrivait même que papa tanga sali musala nenga banda ko sala zwaka mbongo ebele esenga keno to somba lupango ngana bela ba maladie o isala keno mbongo wana ba économiser pour to somba lupango bazwa mbongo wana ekota na kata nzoto nanga. Donc et comment que na suka papa lembi abi keno mwana ngo soka kufa na epo nazo dépenser mbongo po abika mena bande ko bikate ko kolaka nazaka kolala bien te à tout moment olo tabando to bato bazolanda yo bato bazoluka neni ya ko détruire yo bato pe bando yebate nando yebate so ba uti wapi nde yaki ko arriver nzamba sala biso grâce na kati ndenge tozalaka wana muta banda osambela na kati tozalaka ka mama papa nanga banda ko sambela te bande ko na biso nyoso baleki tout to apena na vie de prière te maman da banda ko mi pesa yaki ko arriver un jour to vanda boye na butu na rapena moi mke na se rappelera ti lelo na mona mutu atelemi dans l'espace mais azaka mama kolo lupango okoto tanda ofuta atelemi dans l'espace azoloba abiki yo ndongo zawana okokola te okokufa. Il faut ngana sacrifier yo poso na tiki yokola musala yo kosala na mokili e ko détruire royaume na biso. Tango azoloba ngasko na bandi ko ganga na belela papa mais voix na ngezo bimate. Wana ndoto te normal boy. Nazo ganga pona belela papa voix na nga ezo bimate. Na bandi ko ganga sko na moni maman na soka na poudre soki loko moya ndingo na ya pembe abwaki yango pas tellement dans l'espace abwaki yango ye ekotinga na nzoto et neutraliser ngai tango neutraliser nga na kokili susute ko bouger na kata mbeto wana mais je n'ai pas compris et lo nini sala ke pour maman kota na kata chambre na moni ka maman koti na kata chambre pour bandi prier pas tant bandi prier na yoki ce que loko ba bwaka yenga na nzoto elongwe na lamuki oh batu so benga ko pamuka donc pamuki na pamuki ta na lamuki nde mama banoto na bena mwana muke ba 8 ans 9 ans ah mama na comprendre te talelo ko na moni be nde mama habité il faut to ke no yebisa pasteur na biso tant to bandi ko kende pour to yebisa pasteur tozo kende mama yeba ka adresse ya avenue wana bien pasteur wana abazazo za la bato bandeko ba yebi quartier 3 eza koto ya avenue babenga ka Sukambundu tozo kende ko kende biso tozo kende direction ya nani ya Sabina toye ko se retrouver
tokomi na Kingasani koto a pemi bato ba yebi pemi tokomi na Kingasani koto a pemi mama asos tout ça na pemi ndeni église za boy koto te donc to katisi penda na prince parce que maman azo se retrouver les sous-soutés azo yeba bisika azate donc azo yeba pena adresse ya kokende na église wana te église a pasteur na ye donc bobungi to bungi allez nde mama bandi kotuna est-ce que avenir pour biso zaka na kuta bato ba yebi biso to na kuta bato ba yebi kuta na quartier 3 biso abi est-ce que boyebi avenir kuta oui avenir kuta est-ce que boyebi pasteur wana j'ai oublié son nom bon to la bana mike atuni koma pour passer na yeba na kada na réveil makas na kata quartier 3 ba bisi ate pasteur wana za la bikoto boye ba pesi digression mais koto za bisika yo zate nde to yeko kacha prince to bandi koya to komi na veni yango to numéro bisika église zala ki biso to leki to bandi ko kita to ke te na suka to mane na sifoko mais église mama ya chaque jour mama ya église wana chaque jour ndenge nzamba sala ka makamu na ye amoni se moko ya tuni abi bo kende wapi abi te to kende église abi te ya kana mema bino na église nga kuna na protocole kuna nda mema biso na église tant to komi place wana je vous dis prière wana ya ki terrible ba nia ou balela ndenge osakana te nde nzamba yeko épargner un esprit de la mort ba bondela ponanga nde tangu pasteur ayeko yamba biso abi mwana oyo memi aza mosala nzamba aza prophète nzamba ko utiliser makasi batela mwana oyo nde toyeko zonga tangu toyeko zonga eloni yeko sala mana lupango tozala place wana mama kolo lupango azaka mutamisamba parce que mama kolo lupango la yende mtenga bomanga pona monaka na révélation azaka mutamisala mabe papa nazo biso ke bandeko bandimaka te kindoke existaka kindoke ezali yango moni so ozana mwana na yo aza kombati tanga aza bébé baki mwana wana aza na mission spéciale pour ça tana bundisa n'importe qui te abundisa bato bana ba grâce je vous dis ezaki na butu moko to lali o bato ba ke no satonge nga na mona satonge na misu nga oui to lali to kana habitude de tota la TV satonge pena satana na ye komona mutu ataki pena demi lisu moko loboko moko lokolo moko libumu moko libumu parti atelemi penza na coin ya ndakso tant atelemi comme ça na puissance mo mwende te mandenge bendaka eloko ezo bendanga verrier na bandi ko ganga yo bendanga zo ngana zo ganga bato baza place na ba yo keloko te tina moni mama koto azalaki agangi no de Jésus mama abanda pe komona ba vision makasi mama lamuki to mama lamuka ye alongonya pona lala likola kiti abandi o prier pona nga ta abandi o prier pona nga le papa nanga kwa azali ne mpayen ala mpagano papa asomba déjà tolotolo pas adiana tolotolo na azu tolotolo abi nani yango azomeka na mwana nga bino bandoki bomeka na mwana ngai papa fungoli porte azuye toko atandi na entrée ya porte abi ndoki akomona kokota na ndako na kobete tolotolo tema kana kali bana ni toko na so uti musala ya lié ba 20h 21h to la bino bokota ya lali bien tolotolo croyant que mon esprit wana ti ba yo c'était loko ezobundisa mwana za na étoile bazo lukande ni ya ko détruire nde yaki ko salama mama ayeko ko discuter na papa boyi to banda osambela tendi to yako lungwana bien aimé to ke kota na lupango mususu lupango to ke ko kota kuna papa ko lupango wana grand sorcier ko sakana te wana siko ezana mukila bandiko bayebi mukila bayebi grand sorcier ko sakana te lupango wana tango to ke kota on a été très combattu. Nakato mukeba kindoki ya mapangu parce existaka oui existaka bakindoki ya mapangu pende existaka pour nga pena banda ko mona nde ba attaque wana trop do banda ka do ba koto tozo kota ba attaque no se ne pananga avant batu ba mona ngo fonga nde na mona ngo nde tango to koti wana to umela to sala 5 mois na bela lisusu na ndengo sakana te nde mama longola biso place wana tanga longola biso place wana to kesko kokota na veni moko babenga ngo loso bande ko so ba yebi yango aveni ba tant to yeko kota place wana kana nazana no na ipena ba manzambe te na komi na ba 12 ans tana komi na ba 12 ans eloni yaki ko sala mama tema ka bandeli ya ko memanga na makamanzambe to na ta mwana muke alinga pinda na kola pinda bongo mete ko si ba 12 ans influence ba baninga ba yeko proposer nga na kota na sport nde na kota ki na sport tana kota na sport nde na yeko kutana na ba ndeko yo ba bande ko sala lit pour bimakatia il faut koma
aux anneaux lit donc militaire et après au bimi kacher nde à place wana nde na ko kota na kati ya judoka nde na ko kota maona lit pona bima kacher nde ba masa ba komi ko yebisa biso te il faut na kati lit ko ma kacher ou sala boye il faut moni ba kacher nde ba bunda ba se wana ba mazo bazo bunda tout ba influencer nga sikoyo na banda sikoyo ko exercer na kata lit na bandi pe ko exercer na kata lit nde à partir wana ba 12 ans wana nde senga ke mama penza me manga pona zo batem nde na ba moma wana nde na zo ki so makanisi fona ko makache nde na ba mitu wana na komi ko landa ba mazo ba zombie ba série catch penza ba idingu ba osala makambo na bani ko landa oui ba kachera lolinga bongo donc yango na yo sa bandeko omoni mutu so na vision satan lukaka eloko moni ne ko sani eko troubler scope à partir wana nde na boya kasko nzambe na yina kanzambe na loba ke nzamba esisaka te vaut mieux que na sa na catch na simba na kids na ko makache ke na bano sambela nde mama ndo maso na l'église nde na kimaka église na komaka l'enfant le plus petit à l'époque nde na bandi ko travailler na kati ya catch na kati ya lit tant on a travaillé lit ba maso to ndo bunda na bango bakenda ozo ba kiso bandeko ba yebi kisa mukumbusu donc so bo bunda ne boy so bo kanga mene cote ato zaki poandeni ato peser 100 kg atombola ba mbona se et nde ba maso ba bi mais bino ndeni bino bwana makasi boy bino bwana makasi te biso nde ba ko proposer biso to le simba kisi to zo force ya mukumbusu tant to kei et pas nganga nganga ba mi ba maraboutage tant to comme to ka 4 personnes ba masa nanga bazana masina kuna tisiko bazali bazapi en vie tant to comme place wana ba bandi o sélectionner mutu moko aye ba kati banzolo ko bazumi kuwa mo ba che na kati ba che na mkuwa ela kwa nyama ba che na kati ba bisieke na 0 heure il faut bima na toilette ba pesi ba prière ni na ko beta soko réussir eloko wana nde ba opesa yo eloko makasi tant ba lexi premier muninga deuxième muninga troisième muninga zaki quatrième et puis ngai tangu na ye nganga wana ayebisinga te habité abiyo okoyi ko simba musalo te ngana bi me comment fait nga ko simba ngote ngai na zande na lingine bitumba ayebisinga te yo ko simba musalo te nazomona soko simbi musala oyo musala ngai bebisama po oza mutu na biso te nganga na boya ko pesanga pasi tanga pesinga pasi ko photo ça la passage na passage wana po to mataba senti po to koma ba bleu donc to na ba senti po ya za pembe jaune maroc tout ainsi de suite sur la passage wana ba massa ba travailler ka bien nde tangu to bunda na bango ba betanga sérieusement ko beto po na yibi ki bango ba kende panganga apesa bango bilonga na ngai na kendaka mais ba boyaka ba betanga na ndenge ya kosakana te nde eloko wana epesanga pasi nga bite il faut ka na lukanga na luka boy nga funa luka kaka na yeba nga pena zo mwa biloko mais mutaoyedenge ezati po ngango kanga na yeba ka zaka wana ti un jour na yebisi nzambe soko permettre nga na beta batoyo na tika mbama ko sala sport na koma ko sambela na landa mama bisika kenda ka église nde un jour ndeko wana amtumbolaka ngai azwaka baspo à l'époque bazaka na système akoma bakombo ke na kobeta kingandi abambi na mire yo so leki na venu omoni mbala moko keno babeta kingandi nda azwaka nga bambi na mire tanga bambi na minga na tangi to aka kobunda na ye na beta ye sérieusement mais ana bakisi nde à partir wana nazwaka décision ya kotika ngo pona sala nzambe ve na yesi mama a passé le non ça sous litité mais manga na église na bino mama abi ça va lokola toke séminaire wala lunga dia na église ya pasteur wana toke séminaire zaka na koto ya Bethanie kuna apôtre Josué paix à son âme déjà kenda akufa mama Luta paix à son âme déjà kufa nde ba memanga une grande église ezaka juridiction église ya mama Olang tangu tokei bien aimé nga mwana muke nazana couper koyanga na zoya kokotaka na zoko c'était une grande église batuso ba muke dimanche bakoza 500 personnes bakati libanda ce pasteur là c'est un pasteur renommé na njiliwana tanga na zoko kota na kota mama déjà koti nga ba singa te yoza mwana muke okuvanda bisika bakolo bazate place abana yango pendant que ba yesanga place abana yango ba directionner nga na moni prophétesse mama pasteur mama Luta paix à son âme abi nzamba zo taisanga na zo mona prophète moko azokota
aza mwana moko akozala na ba 13 ans adetayenga ana couper alati couper po bato ake belé to bende belé azokota mwana moko azuwana sikoyo nganta na zoya na moni na kipe na couper âge ba pesinga pe yangai na telemi comment azoyebisa nga boy sikoyo na telemi protocole bando benga nga yepa telemi yepe a telemi sikoyo atira attention na prophétie mbala moko mama professeur abi mobali nanga kende simba mwana wana aza musali nzambe mobali na kiti apôtre Josué abandi ko yala te pembe azoya akomi na ko bandeti 5 mètres na ngai kako koma komi na moni moto ebi c'est toute ma première fois na koya mwana 13 ans moto bima na elonga pasteur wana betanga na nzoto na koyi kokoya na koyi na yoki siko batu ba entourer nga lokola cercle bataki na ba mapapu bataki batu mo robuste mais makolo na mona ite na moni balati ba robe milai ba esi biso toza wana biso nde mutome makio po ya awa po tokutana nayo toza ba messager to uti na royaume nzambe siko tango nga nazotala bango nazokotala bango te ilungi mo pende ya ki lumière ba esinga partir lelo abandonner nyonso tika musalo bande ko sala ndima ozwa baptême tokosalela yo tokotravailler na yo tango ayebisinga bongo ali na ko mona ba ange wana ba ko tikanga na sutuka boye batianga déjà quelque part na vandi peka kimia ali na yo telema ba protocole ba placer nga oli ba placer sika bana bazalaki batianga sika ba mikolo nga mwana 13 ans tango na ko vanda après prière esili ba ko lo baba nani ba ozwa baptême ndina ndimaki kinga na ozwa baptême koya na ye ba singa yo mwana mkingo ozwa baptême mpona nini mama mo habite mais prophétie ba pesa ki yende mwana wa mukete il faut ozwa baptême na ndimaki na ozwa baptême et to bandi ba affermissement tant to bandi ba affermissement il y a 2 mois première fois na kende ngoma mangengenge apôtre wana Josué amemanga na ngoma mangengenge tant toye kozonga nde siko tozu ba affermissement et sengi siko po ba pesa biso baptême et sengaka il faut bozwa ba l'expression na kirdam délivrance dernier affermissement beaucoup zo baptême tant to leki na kirdam délivrance dernier affermissement pour zo baptême je vous dis na 4 ans je n'ai pas compris muta bando kamba biso aki lokwa titulaire wana opesa zo enseignement habité na remarqué na baptême pour toi que belé plus de 200 personnes bana miki baza bana miki bakozwa baptême te aye atelemi singai ndeti mwana wana nazo munanga na telemi yongo zo baptême age nga bina na 13 ans bima onini osala na baptême abengani nga na bimi na kina mwa couper na nga muke ko bima na obima na mona porte yaki na biwa bimi onction latia bimi donc comme si que alangwe masanga mais alangwe molimo. Ainsi dit le Seigneur, muto bo benga na zam prophète na ngai. Bo benga ni musali na ngai. Sikoyo batu bazaki wana baotala. Musali na ye. Taka église batu mbongo bazali sikoyo pasteur tanga bimi onction bato bakoma ba misa ba mbi otuna. Bo benga ni nana bo benga ni nana. Nde bande kwa bita bato benga na mwana moko epa mokambi. Bola na mwana ngadi ana banade ya kokende na olela. Na olela nzambe ngina salila yo babengani nga babina za mwana muke nzambe pona nini boye na okende na mwika bato babenga mwana yaka kubaluka na baluki na ye kokota ko bato nyoso batalinga babi yenda za musali nanga papa koya na ye na fukami na zui onction na tikala ko mona onction wana donc c'est tout ma point na ba ko parler la langue avant qu'on soit baptême nde ya kosala ke ba mebiso na mai to zui baptême nde koto bitumba sikoyo persécution sikoyo bandi na vie nanga avant nazwa ministère prophétique avant pe ba changer nga kombo nde bitumba kande nazwa kaka baptême esili na mutema nanga na yoki posa ya kovanda so epa nanga epa na bisote na bia partir le nga na bandola kana ban awa papa wazalaki papa na ngai papa lobi mwana na ngai boke ko bungise makanisi mwana nga koma ko lala na église azozala na tangis na otangisa ya boyi kutanga papa na ngai akomi premier adversaire ya vie papa na ngai akomi ko bundisa nga ayebisinga pata le nga na za papa na yote a partir ya lelo ndako nango ochama kolote fufo babanda ko tikelo na permanence ko to na bando tikelo po permanence bana olamba te fufo banda ko ya putaki permanence église na permanence ndako pasteur donc bato bazaki na ndako pasteur banda ko lia mais biso na église to lia te so église ba bando ba famille ba tika bana ba bana ba kindoki o banda tikela mo ba bilo so ngam to tikela nga aki mama mais papa boyi papa na bandi ko souffrir
nazo sala ke apporte nataka za mutu mo munene amona na rapa pamba te donc kokuta na nga na ye ou bien ko solo nga zaka sous l'onction de nazo ki onction et en dehors de ça anoyi bateke nazo ki une église pour nazo ki décision nga mona là en église. J'ai commencé à passer des moments très durs. Mon père a commencé à me persécuter. Papa le dit que aza souma na ngate na boyi a partir à lelo na bandi konyo kwama na ozangelo kwa kolia nazo zanga même ata savon ata brosse à pamba oni kami na ozanga ngo nazo lala lelo na la linzala lobi na la linzala lobi kuna la linzala na sala 3 jours na ke 4e jour nzala na kokate na bité lelo vraiment na kokate na bimi na ke na coin na ke kosenga mama moko mikate ba seri bato ba yebi ba bikate mo no benge bolote bimaka na se mama na bité na ko peso mikate boite fo o lokotelanga makala la bando ke no lokota makala na prince bandeko ba yebi bato ba lokota ba makala na bando lokota ba makala na prince mona na lokoti na tie na chasser comme moi munene na ye na tekeli mama wana apesinga mikate nde na banda ko vivre na mikata me wana donc so na lokoteli makala na zuma mikate na ke vanda wana. Je vous dis, je passais ma très dit au point même que non. Il y a tout le monde à bande au musu bien aimé mon azo senga. Peut-être à senga bien au senga pour à ça la moi escroquerie non. Et ça passe. Donc à combien de niveau que il y a aucun de senga même bitabe. Oui, bitabe au senga bitabe à kolia. OK na ba winze moni ba mamo ba kenda min côté ka banguba. Bateka banguba ndenge ko ya kana na zo lokota na kansi na chasser uzolia. J'ai passé 1 mois. Famille et qu'on décider que non comment qu'on abandonner moi na boy tes familles que qu'on vendre sa papa boy catégoriquement albi soit atika ko sambela soit azala mwana nanga soka lingi ko sambela nga na ye to ko tikala ka ko yoka na te ou bien maman na ye akende wana na âge 13 ans kaka wana na âge 13 ans kaka ndi na bani persécution vraiment j'ai souffert na bani persécution même ba photo na je pense que notre de l'eau ba nini bota ba photo ndé na zalaki ndé na bandi siko ko nyokwama mais na kati na bando comprendre loko moko l'homme na bando senti bolingo moko nzambe inexplicable donc na zolinga za tant que na omona passe mais na olinga pina nzambe donc na kokate kuvanda pa na biso na kokate kotika nzambe kuvanda ta 2100 que na prononcer combat Jésus Christ donc na monnaie qui passe l'équipe na yokuta na mabi mama ngana okokate mama kana na bombo mama souci abanda otikela nga mwa fufu na ndenga obata ayi watikeli fufu mona atikeli lelo atikeli fufu alekisi 3 jours atikeli yo fufu ti papa eko rêver akasa mo papa tant arrivé à bengani mama oui a bengani mama ke na famille na bango afandaka 2 mois mama autaka moi c'est moi baso babuta bamboko bali ayebi penza makampena te ya teka moi bambinzo soka teki batu so bayena ba marchandise teki so batu marchandise sili fazi la titan baroya batu bauta mboka bato balanda ba mamo basala bon bayebi ba période wana sala kino ba marchandise okota te mama za ne lokote il dépendait que chez le papa de tant on passe l'équipe famille ba yeko vandisa biso babité Bertin yo fotika église wana oyo que la papa na po mama na pe libala na ye e bonga donc comme le konsi ngai de nazo sala ke libala mama force oui ekufa ngana esi mama te mama na posa kimie kota mais na bando kende église te mais na lobaki ona munoko mais na molimo na lobaki ona ndo kende église papa ndimi mama zongi ta mama zongi to vandi ta fandi kaka première semaine na kete deuxième semaine na kokate nabi non je ne peux pas supporter comme ça lokola papa nanga yeba que chaque mercredi ngana kenda à église papa ça ka système mona 16h yede a chekiti na portail avandi ngatema que na sala pe déjà sport na yebi déjà ko sauter natali ngana baluka na sima wese na sauter na ko na mi wana baluki na keti na église kokoma na komi na église na sambeli pe 21 est-ce que fona zonga po ba isanga na ko lala libanda ndakuti na koya kozonga na papa kozonga ngana kozonga papa ko beta ngai na ndenge moko alagoni il faut ba donc il faut ba voisin ba ya ko kabula patika ngai donc webe ke chaque mercredi ozora kuba tant papa obeta nga wana e ko leka bisusu lobi nango wana na kei tant na koya na betami ti papa koma na niveau moko c'est toute ma première fois papa penda couper na ya longola beti bwena sima abi ndengo kenda église moi ngana bota oti
bakotuta ona mutu kokufa zela à la question sima na yo oui abeti penda ko abi bakotuta na mutu donc c'est toute ma première fois na mona penda kino que papa penda lakeli mwana tant papa lakeli ngai alobi yango ndeti na ba 12 heures croyant que bangisa nga na 16 heures na kei ya ontolobi ke satana kota penda na maloba bato bien na kenda banga ba tout ngai na kombi ba serana kombi ba serana ka kombi ba vewe na zoya na leki maison communale ya Pascal nazo kita wana papa pona ko pona ndoko tango kat ta nazo ko na kati moi terrasse boy na compati na yoka vertige na ngana ko na terrasse mutu panzana mais na comprendre te eloko ni sala ke na zamba mo likolo ya terrasse eloko ni na moni na telemi na bandi ko continuer ta na bandi ko continuer au lieu to kati nde bakataka na pont nga nazo kende na kende okacha na donc na nzela ya katikati ya Prince mutu ke frena batu ba chauffeur akita betanga gifle na sutuki boy na katikati ya Prince OK diable a utilisé maloba papa ba ngi batutanga oui ndeni arozwa ngai nde na kei na kutana na ba criminel à partir du marché de la liberté ba agressanga ba botola ngai tele nani montre na zalaka nango ba betanga sérieusement mais na continue toujours que l'église na douleur wana tant quand les mêmes jours na l'église na lekisa butu na ekusambela na butu wana na kwa kozonga te pona beta maka makasi lobi nango na kozonga papa ebisinga lokolo yeboye ola na ndako na ngate zonga na église okene kovanda kuna vraiment j'ai passé des moments terribles donc diable azakane pa papa nanga pa komba nzoka nde eloko zo salama papa leki nanga c'est un grand franc-maçon donc tina banda ko risquer ba liwa wana banda ko coopérer na pouvoir za nango na ba société tondo kuta na mapango po ba société mapango bateka CD nde nini bako lekisanga na mbeka donc yende mutabano pesa papa masopa za na mbongo ebeli akoya pesa papa mbongo ayebiseke no mwana na série akoke église te po ba puyonga na bando sala moi papa lekali ande ko ya na ye ezati pour mettre foi dans monde ba révélation sur ça. Puis papa na loti be pona attention boy il faut nous koto na ba prière moi na papa biki nde ya ko sala ke bango ba ko bengana nga lisusu pour la deuxième fois na ndako ba bengani nga na komi susu na via ki fazer olala libanda tangu na bandi olala libanda papa posko yo asala ki batu ba yeba ngate wana na komi dia ba 14 ba yeba ngate alongwe ko tuto no futela adresse nga na yebaka ba ke kota na lupango susu obungi mama adresse na bungi adresse no na yeba bisa ba parana nga bakenda te nga na vanda kaka so na beta to te balongwa kande ezaka bakoma bisika tel nde bato bakina mema biloko bisika tel na kaka déjà adresse mais moi okende kuna ezate nde na yaka ko vanda na komaka na suka na ebisi nzambe na za mwana muke pasio eleki na lala kalibanda osala via ki faisait pour na Christ pasio penza eleki nzambe na za na posa osunga ngai mais na kotika yo te mais na changer à église lukelang église o ngai na banda ko sambela na changer à église vraiment l'homme na bandi ko tambola nga moko tanga ba komba ba église so na mon église ministère kingandi na kuti ba sambela mu kolonini ba pesi jour na ye na sambeli nzamba bisinga awa te na bimi na koma ka bongo papa ti na ye ko lala nzamba bisinga yi vanda na ko utiliser yo mais na ko lakso bisika o ko sambela pour ngande nazo lekisa na niveau wana ya kisiko kusalama koto bango bakendaki iloko zaki grave kolo lupango ba benga kai maya la mer grâce au de mapango tu ndoko taka bandoki siko ya zaka na ba memba na banda koloba pa féticheur oui so ke sokola nde bato bakenda sokoli pe zaka ba jara ba caro pour caro so tika fulufulu et ça va moi be tant yo tiki fulufulu olie ya kutu aya reprocher yo au mona penda buye kanga akoti kata douche oui akona kata douche abande bundisa omona muto obima bulumbu na kata douche mbango siko tango ko lupanga ba bino boyoka kate pona isa bino bo cha salité yango moni kanga zo abundisa bino kanga ngosikona kanga za ba jara ba soso moko boye me bazala mwa ba poali lala ba poali lix boye kanga nde abande kusala ba mystique trop na kata lupango wana donc mystique nezaki normal et monana ba nyama ba oloba nyama penda azoloba meme penda azoloba oye penda na butu penda meme alobi penda bosololi nde eloko wana tango ye kokoma
Maman est le papa. Au moins mwana biso asambelaka. So tozi mwana biso toyini awa tozala bien. Toyina lupango tozomona makambo ko mabi musala papa yeko kufa. Utabanda osala. Il faut to longwa a garantie pezo kende. Siko to koka ko longwa te. Tozo mwana biso apriaka wana apata mabonde na ye ko sunga biso. Nde bayaki ko luka ngai bisika nazalaki tango baye ko zonga ngana ye ko rejoindre ba parents. Tango na ye ko zonga koya na ye ko vanda na kati ya lupango. Nde yaki osala ke nzamba osala grâce to bandi ba vie de prière na mama wana ko to papa abo ezaka mutu lokola mutu akwei asu na musala te munoko ikanga mi voilà biso to tikali wana to bandi mwa ba vie de prière na biso ba vie de prière papa okoma 0 papa na bando ya chaque 0 banda ko ya ko beta ba mère nga na ye bakate c'est comme 0 boando yo ka porte lupango na ye porte ndako ni fungwami muri makolizo po lupango za ki pavé makolizo tambola tchak tchak so comme ka pembeni bino bozalaki na porte ya ndako na bino pazaki na 7 portes so ka beti kaka kokoko so bino bolubi kaka nani akoti te so ka bolubi kaka nani bino nyoso bozi mutu passe oh oui bino tout mutu passe so que boza nani na vie de prière te mo na bino fa kufa po babi batebele ba kufa bongo so bando comprendre te nani abando ko betela bango ba porte so mama et ça la mila bango 3 fois tant bazu mutu passe wana première fois ba sambeli deuxième fois ba sambeli troisième fois nde bando ça ba démarche ba bengisanga tant wana ye ba yo informer nga tala boitanga bi o resaba to c'est la case 0 so to yoki mouvement biso to ganga au nom de Jésus tout le monde peut porter fungami mutabandi oya chaka moi ba ja ba porte ato diongoli ozomona mutu te mozomona makolo kaka nde zo ya son et comme pembe na porte biso peut to vandi ka kimia abetika koko to gango nom de Jésus Christ to ki mutu ndeti omoni mutu moyibi soki ba rêver nga kima pour liboso akwei atelemi pour akimi to bandi prière ti désert ta prière ici na tongo to lamuki to mona pas dans petit dans lamuka tongo kolo lupango alamuka 12 heures malade tanga lamuki mama bengi mama na ngai oh nana posa bolongwa na lupango na nga bolongwa na lupango pona ni papa te lupango wana bandeko na bazo ya bahuta mboka bavanda na fobo ndako wana fobolongwa nde twaki kolongwa tango to longwe toke ko vanda skoyo koto ya Sifoko nde tanto komi na Sifoko kotone tokoma ki wana ndi papa ya ozwa musala tanga zu musala zu ma papu ali aibsinga église sous te oh mais au juste c'est quoi papa abi pas question église sous soit na bengano tellement bana ko nyoko matro na vie yango ya kifaze nga habité cette fois-ci vraiment na ko kasu ko kendete nzambe lukila nga bisiko nga na ko sambela bien aimé nzamba lobaka na lala na moi c'était vers 12h nazolo tando to ba pesa nga adresse avenue na bisiko église wana ezali église wana comme on Bethléem et pas pasteur Gentil Kalama il est en vie zama pambola ba isinga kende kuna ndenge kaka olamuka boy kende na sutuka boy ndoto na tala yabe 12h30 na bimi na zui adresse na ba pesanga na tuni na ba voisin ote adresse yango eza boy église mo pe Bethléem ezara na se oyanga na zoya kokota nga na zokota déjà kuna prophétie dia bazwa ki mosali na nga zoya na 12h30 akoma 12h nga na zoya poto ki musika te na église wana pembeni kaka do baluki na simomoni avenir yango tant na ye kokota na kota boye mosali na nga ye deuxième eloko salamina telemi mosali na nga ye nzamba bandi ko lobela nga ne muna lekisio na baboye ngai nzamba lobi nde na ye ko vanda na ye kota na papa Gabriel na pesi mbote psika zaza na masina papa Gabriel a prié pour na ngai nde bayaki ko yebisa nga no fokota na fermissement na kota na fermissement na bandis ko travailler na intercession papa j'ai été très combattu par baninga na ngai basala nzambe donc pas basala pour à l'époque na musala nzambe était frère mais j'ai été combattu par des hommes de Dieu donc après grand prédicateur au bazaki derrière pasteur wana pour pasteur était pasteur il m'aimait ce qui na kata ba église pe basala satana bazali oui na kata ba église bazali bato babuma Jésus Christ ezaka basala nzambe bato babundisa Jésus ka basala nzambe baza penzali nde babandi ko bundisanga maintenant le kola déjà na bandai ko ndima nzambe te tant on ndimi nzambe na comme na esprit moko ya ko yebisa nzambe soki osalité na kotika yote ça veut dire que na bandai na espoir même son ensemble là donc si na komona solution
réel boye de na kati prière. J'avais vraiment une fois la détermination moko inexplicable. Donc dans nos vie moko surnaturelle. Ce que bato banda comprendre ngate. Nako bondela de 9h à 17h. De 9h à 17h bana na fukamaki. Ma bolongo koti ti awa na mabeli. Na prier kaka. Mais na lembate. Ce que nazaki eloko wana bato bana mona un peu bizarre. Les gens ne comprenaient pas. Mais comment boy ti nzamba opesanga grâce ya prophétie ka na église wana. Na bandi ko sakola sikoyo. Koto nazalaka nazoka bateme wana na bando parla langue. Parce que kota na ye wana na bandi ko sakola. Tant na bandi ko sakola sonza mapesi li sakoli. Kande alobi pende bomona. Pasteur yaki ko sepela nanga habité na sola na famille na yo na bopesa ngai mwana. Lokwa tozaki pembe la papa andimaki. Nde bazwinga na komi ko vanda siko na ndaka pasteur na bandi ko sala nzambe place wana c'était terrible. Il y a eu des guérisons, des miracles au point nzamba sali makamoko ya kokamo durant ba nenyo swana. Tant on a eu kokoma na ba nenyo swana, diable ayo kota so na pasteur o ka zo inga wana. Il a commencé à me combattre aussi. Le même pasteur. Le même pasteur. Abandi ko combattre ngai, fils du diable. Eloko zu wana na mono za sunza meto comme na molimo piton, za sunza meto za satan na kat na yo. Akum déjà ya qualifier nga biloko mo po satan. Et là, quand ça là, ceux qui m'ont salé en Zambaye, il faut Satan abébisa influence nae, abébisa personnalité nae, à faire croire na mokilikaza mutabakisi. Pour bino bosani, bokima. Même Jésus, tant wayaki, toi bien que bezeboul, pour bokima. Nde quand wilo kwana yé ko salama, na limbaki, nzambeli kamuni na komi souci pour na bando linga pena nzambe makasi. Nde na yo longwe pa na ndako pasteur na zonge pa na biso. Pasteur Abanika Kakolo, Bablo, Alikana cher, il commence même à me maudire comme ça, la chair. Nasali elo kwa malongate, baola kelangai. Boyi. Ande ya kosala ngai na binzambe, la kisanga bisika na kokende po na komi na suka. Nde na vandaki, kovanda na vani nzamba pesanga réponse te. La banika koya kaka église wana kana nde ozo église po yo kamate mais tu es blessé. On a eu ça ba pasteur, ceux qui nzamba peso grâce à côté ya. Kolikate ko komisa grâce wana lokola instrument ya vengeance te lokola nanga na lobaka bien mutu wana sakana nanga na bouke na mateya vraiment bo blessera ba peuple nzambe na koma ki blessé na koma oza ba décision soit na tika nanga ka makamba nzambe na sala nanga nini de na kokoma na ba age na sona koma na ba age ya puberté nde diable esco amoni ke moyen apengwisanga boyeza te ayi ko utiliser fille moko kana kat église ka fille tu peux te vendre rapé kana nanga intercession un jour fille wana isongo te frère Bertin wana na Bertin na yo mona ka kitoko kitoko taka mwana mke oyi makamute chaste oyi makamwana mona ko kitoko da ndenge nini ngala trouver un normal ote na posa na otala lobby na bien lobby ça va problème ezate pona ngape na idée ya bolingo ezate tango na ndimi na ye kola na butu na mona mai na mona mwasi abimi boyenyo sombisi elongezaki ya fille wana sœur wana église Zamba ebisinga bimoni fi wana koya au déshabiller à luka séduire et ça Satan Satan akota ke pas pasteur pas koisa yo ma koisi yote ya ona isa bana nzambe atomoni pasteur abundiso keba kokazate ke no lokola abundiso wana yo otika nzambe po pasteur abundiso te eza yete za diable pour diable akota ke pas pasteur ndi nzamba talisinga wana na lamuka na tongo vers 10h na bimabu na salon na wi porte toke na diongoli na mwa lidusa porte be ser wana ayutala ngai ngana si sava zela na peso bakito te na kota tovanda kana ndanga ngabite e yeko sala make mama na ngapa zalate bakenda ngabisava tovanda libanda tango tovandi libanda sera bandu bote na sepela kana yo tanga zolo babongo abandi ko se déshabiller na yeko se rappeler na vision wana na kima mbangu wa Joseph na kima mbangu ya Joseph tango na kimi sera na bisava lokola yo boyi kosalo longa na senga ki na ko solo makamo les sera parti ake ko fabriquer faux témoignage ba ibsi pasteur abina je suis un impidique ba chasser en église tabingani na église na ko vana na ndako nzambe o suli kamunini kotu sino kende bitumba na sala nini na ibsi nzambe na osambela sauter lokola moi si atantenga pona kuya sikoyo siko ngasuko kindumba ngo nazo mekango siko ndenge zalaka wana taba aja ba puberté ko bida ba 16 ans na mekasko pe kindumba ngo ndenge zalaka na bana siko kolinga basi pe oyebi pe kolinga moi zete mais na bisko na bana siko kolinga moi si siko pona linga bien
lokola toza na commune oyo na kata commune oyo tozali banyoso bayidi nga na zaka frère siko mpona linga be fona kende congé epa ndeko atano ke mpona miliana bayebi nga te ndeko to na kolinga nde na sola na mama na kende congé ya kotombe pe toza na grand vacances na kendaka epa grand frère na nga Kalawa il est pasteur aujourd'hui tant on a comme pas na ye ya ibika na yaki congé ok nga na ida ba ambition ke na tika Jésus na zongela penza plutôt na banda penda na vie ya kolinga sikoyo nde tant na ye grand frère bien ah oui pena ko je merci beaucoup pour ça l'année moi jardin na ye nde ko sola to manda ko sola na ye ko vanda to za 3 jours 4 jours na tuni ah be makoto ndenge ni ndaba no itidinga koto boye ba lycée za so na yo comprendre lycée bimi ba fille ba ta kuna na bien voilà na ye ko se renseigner kana ba jeune ka ya katsinga lycée ba fille ya bien boye ngabite na pour sa fille mo wa lycée ok ndo beta mtu taka o be via ngote mais kuitika ya budia bulinde bando utiliser ça na linga lungulanga na présence nzambe nde na kenda un jour na meka côté misa moi c'est na koka na ngapete na koka pe côté c'était nde ko sala ke kozonga na ye kozonga na baya ko bayonga na baye na butu na lali na yoki muta obisanga na ndoto na yebi bien décision na yo mais lelo lobi na tongo kende bisika moko zala na yaya na yote mais luka mutu oyo azali voisin na bino batali singa longi ya jeune ngo bokende na ye ngai na kobimela yo wana voye bisinga bon na lamuki na tongo na yebisi yaya nanga est-ce que tu bozana ba voisin mo bosolaka bien azinga te oui pasteur nanga yi bisika to sambela ka voisin to solaka bien bana na ye to solane binga bite na posa leona lala libanda me na mwa zamba po bato babiki mwinza misuza ka mwa bisika moko bu mwa mboka mais za bien courir za nango ma za bisika mwa mboka mwa matiti lokola ndete plateau de propser nde na yaki ko zo frère wana komene John ba isanga commencer la même na Snell nde toke na ye tant toke na kata zamba frère pata qui bien un bon frère azaye kuta ne chrétien mais ngai avec tout serviteur plutôt ngai ka frère to kuma tokomi na yebisi toye to sambela metro lala ya bien problème était bien aimé pour c'est pela pena ngata amona rapenda bata génération était na milieu wana nde to bandika ko yembela nzambe nzembo mona e baka namo na yo Yesu e namona yo Yesu to bandika ko yemba nzembo wana tana bali ko yemba nzembo wana papa ko yemba nazo yemba boye na yebi tiso yaki pongi so pe nini na koyi na bungi na yeba suma kambute tana yeba makambute na yeko mona lumière boko sangsa ba lumière nyonso mokila ta 1 million ko wana lumière na monaité na moni ko croix e bando ya na katikati croix wana lumière a croix ni zaki lumière moko zaki lumineuse plus que lumière wana na monaki donc croix wana za na lumière mais leki lumière osunga na monaki bali ko s'approcher te bali ko s'approcher ezoya pendant que ezoya ezo se former nzoto ezo koma nzoto tanga ezo poussa ezo koma nzoto maboko pourquoi ezaka boite maboko ezo koma pe maboko kota mutu e koma mutu wa mutu na se komi makolo bandu tambola ndi e yokoma siko mutu atambola siko elongi na ye aki sukebele elongi na ye siko daki lokola 7 couleurs ya arc-en-ciel ezo beta ba couleur arc-en-ciel azo poussana tanga azo poussana pendant que azo poussana ngana bandi ko se sentir culpabilité comme si que na sali masumu ebele na mokilo ko mutu ana ndenga zoya a pardonner ngate abumanga ba moko so na bandi so ko lela masumu nanga limbisanga na sali masumu betaka na ajona na za chaste na yebi basité mais ngamu na senti culpabilité que na sali masumu trop loka na yebi na yebi vie koleka yango isaba na nzambe ko kende lola eza penda grâce eza grâce je vous dis tant dans so poussana aye atelemi so atalingai na monisko parti pende lungie oyo olia benga ngai belte pour comba benga ngai ngwana abenga Ezekiel place kombe ute 3 fois abenga Ezekiel 3 Ezekiel abi pona nini olingo nyokola ngai ngana bi na bani ko kolela na nyokola yo na sali yo nini abi olingo nyokola ngai tala ba décision na yo achebo achelo boko nika achelo boko na mo pena lo boko ya mutu
na mona miroir moko bima eza kwa télévision na bandi so komona ndenge nini na bandi konyokwama ndenge na bandi okende ba église ndenge nini ba parcours show nyonso nakutana église na couper ba pesi sako na prophète atalisanga atesinga image nyonso na ba décision de papa azonyokolanga na ba décision na bandi kozwa ke na nazotika nzambe na banda siko kolinga tant na mwe persécution leki abandi oyebisanga siko abandi otesanga ba décision nazwaki ya mutima nde nakende olinga fi wana na akoka te tesinga ba décision abi mwe koto ozonyokola ngai yango te na bandi kolela nzambe limbisa ngai nasali yo mabe nzambe nakoti kote nde na bandi koleta bandi kolela abandi opesa nga siko message ayebisanga lobi Ezekiel nakozala na yo ndenge natambola na bantoma na kati ya ministère na yo abandi koloba okutana na bitumbe bele na kati ya ministère na yo bato ebele baobenga yo oza na kisi loka yebisanga bato ebele baobenga oza na kisi me kobanga te komitungisama te eza nde nga nasalaka na yo kolobama mpe bongo oza na bakisi yango wana abi bato ebele bakobenga oza na kisi me eza nde ngai nasalaka no mpe na kati ya ministère na yo baange babanda kobima physique boye banda kobima physique bato bamoni bango et puis obanda osala ba démonstration mais na makasi na ngai ayebisinga bi tango bato banda kofinga oza muta bakisi komitungisama te continue parce que nga naza na yo nayebisi yo awa na mabele okovanda 3 ans na 3 ans okovanda na maboko ya mosali na nga na kotinde pa na yo okosala 3 ans akoteya yo et après 3 ans nde okokende na famille na yo na komeme pa mosali na nga tant oyo kokoka po kende nga mona kopesa ba signe comme signe ke nga nzambe nde mona azolobelo noko azwaka en charge ya classe po papa na nga mosali ekufaka ntango abande kotungisa nga trop kobundisa nzambe na yebi so ezalaka nzambe mpo mosali ekufaka mutando sikola zenga ezalaka noko na lupango wana bandeko voilà noko azosi abi noko wana formation te siko noko mususu oyo azali formation ya papa leki abi noko ako papa abi muto oyo aba noko tabi muto azwaka en charge akotika yo akoboya kotangisa yo akoboya kosoutenir yo me komitungisama te mpo nga nde nalingi nasalela na nte mbongo na ye ekote pa na yo nde ntango azoyebisanga bongo ali namoni lumière wana bandi okoma moke apres azalaka monene abandi okoma moke akomi mwa petite boule aya kotinga na kati ya nzoto nalamuka boye naza na zamba nzoka ni koto tozalaki wana ntango nga namona makambo wana na nzoto na ngai ezotambola na okende donc frère wana kota azalaki anokomaka na papier azolanda ngai simasima oui na se retrouvé quelque part neutralisé na perda connaissance des jours nayeba bato te nakomela wana ete kiole ntango makanisi ye kozonga nde naoyebisa bango tala makambo ayebisa ngai ntango nayebisi bango ka nde nasilisaka nabengi sikoyo noko na nga mpo nasiforme ke non tala na école lokwa tozokoma bapré-finaliste tala boye basengi boye mpona tobanda tosisa congé na biso po tobanda bacours noko na ngai ayebisi ngai ke nakotangiso te je suis pas ton père ton papa très pauvre akende otangiso naki pauvreté na yo noko afinga nga lokola noko na ngai te nga mpe na kamwa siko na bandi olela noko akofinga nga boye nabosani makambo ayebisi nga ntango na bandi olela après quelques minutes nayoki voix oyo elobeli nga na kati ya expérience wana eyebisi nga nayebisaki oyo akofinga yo aoboya yo mais vendre eza volonté na ngai allez nakotindela mutu papa kaka le même jour avant tokoma 18h namona pasteur oyo azalaka pasteur ya grand frère koto nakende congé abengi nga abi nalali na butu bayebisi nga fo natangisa awa nde azwi nga abandi otangisa nga ekole wana eza itype eza awa na bato bayebi na cité verte itype la salle polyvalente natanga wana nde koto na kosala 3 ans et demi mais 3 ans et demi ce n'était pas facile pour na komo na komi ce n'était pas facile na bandi soko vanda wana pendant 3 ans et demi na 3 ans et demi na yekoli parole de Dieu na yekoli parole de Dieu ba former nga ndenge bateyaka ba former nga ndenge ba pesa batu baptême tout j'ai appris ça chez le pasteur le pasteur Kanono azan église né à Nastevect nde ba pesa nga formation ya makamba bible ba penga formation et tango
3 ans et demi, il bandit Coco. Dans l'espace de 3 ans, il y a eu des signes et des miracles. 3 morts. On a semblé là-bas, c'est quoi? 3 morts. Pasteur, n'a pas bondé, il est bien, bondé, pour n'a bien, la mouquité. Mais on a outil classe, Koya, na Zoya, na Komi. Bah, il y a un frère, on a faux, c'est on a faux, bah, qui est même na mort, que c'est quoi. Mais si bon, ça, bah, il y a un c'est quoi. Pasteur, a dit non, amenez-les dans la mort. On a déjà prié la volonté de Dieu. Gabinza, bah, il y a un c'est quoi. Avant de s'embêter la peau naïe, botika ngana s'est changé. Bah mon roi black, na ke s'est changé. Serre d'ocas, soit l'andan, zama pambole. Naïe, na simba serwana, na combat Jésus-Christ lamuka, serra lamuka. Le baka bongo. Et si serra lamuki, nde résurrection. Base résurrection et ça la manque 3. Pendant 3 ans et demi à formation. Et tant 3 ans n'angé kokaki. Tema to mesana ka tro na pasteur ya moni nzambe soki mission sili bisika wana nzamba lukaka boswana na bato wana po sani bokaba nzamba lingaki ke iloko moko eleka ba pesanga suspension après suspension wana pasteur yi moka misamnokone ke non na peso 3 mois na ndako nga après 3 mois bima kende ndena kiko kende tona kena zungi so na famille na biso ndenge lobama tona zungi na famille na biso na zu déjà diplôme d'état pas bandi souffrance bandi sko nazangi sko bisika na kosala sko nini o nyonso nazui pa nzambe donc nazonyo na isa bandeko ato souffrir na vie ko le bateke c'est la fin tout monde ozanga eloko akolia tozozanga mai akomela pasi papa aka osondola biso akene Brazzaville biso tozokemba tozolia otobenga moni ba to basala ba kwanga moni kwanga mikokota kwanga mama mo voisine na biso asali kwanga pa ndoteka kwa mikokota kwanga wana mama otinda biso tokendo lokota ngoto lokoti angwali toche wana tumando olianda kumba tomeli mai tolali tozolala na ndako oyo ta frissir ndako mire sala frissir moko doki soki olata bilamba mutu soka leki wana soka bwaki lisubi pa moni mutakala na. Donc, pour tout ça, dans la chambre, salon, biso tuna bande qu'on a biso à base de tanda manakata salon ana. Passe ya ko saranate. Et comment que non maman azoko kalisute, to komo kende ko nika nguba. Su bato ba yebi wenza bitula, to kende, so to comme place to te mutation bi nguba na ye. On a poso nika moi maman ye habité na nika la mi pesa moi quelque chose. Ah merci nika. On niki apé biso 1000 francs. To cheka bongo se ko kata moi 3000. Il n'y a pas facile, peut-être 20 bakopo ya nguba, 20 wana okokoni kangote. Ngape na mwa mobile mama so alembi na nikeli ka bongo. Tozuma mbongo wana toye to la mifufu tolé. Donc on a passé des vies vraiment très souffrants. Vie moko penda il y a pas si au penda ba no batu ba nyoko maka. Biso to souffra obeli ki se komelezate. Au vandi bon basali lioka biloko mo banzete moka po kalimo po mbongo mela kisi ya kosomba kisi ya ta 1000 francs ezate. On a passé des moments très 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 durs mais noko na biso azo sala na banque ana mbongo mais moi songa biso ezate donc nzamba boyaka yemo nzamba ba kenda na boyi bo bika place wana ndeto bandi konyokwama. Il y a eu ça bandeko passi et ko bung ça peut être vision oko mona ki passe ndenge mona na vie mo ki vision ezate nazalaka mukie tant passe leki na bandi na bité na ko fanda boté na mobali on a comment déjà ba 18 ans na bina mobali na bano ke sala coup de même na bato ba binga gandu ba futa bino 1300 par jour bato ba bigado musala moko na biso ke en Égypte. Donc boza pour bato ba yebi gandu ya ba konza mboka balandela boke sala musala na boke sokola ka ba nini ba bouchon ya nini ya ba mafuta bo sokola na ba bouchon nango boke no chango na ba chasser bo pesi na usine ba ke ba lambi yango lisusu et comme ba bouchon ya sika so ici ba pesi bino 1300 so 1300 gandu za na limité beta makoloti na chango au beti makolo aller retour ne fisike 500 au bomba mais 500 ne zo suffire te mukolo na belake moroidi mbongo nyos na bombaka ata 10000 kokate nyos ke na bakisi moroidi je vous dis que c'était terrible tu na mini tu wana nazo ibana kende osambela wapi nzambe comme si vision pe na mando mona lisusu te tout était bloqué nde makamza mando ta sanga pona ezali lisusu te j'ai passé des moments
très très dur. Et là que bando sauver biso eza matembele ya simandako. So bobuki matembele bino simandako batokisi balambi fufu poulet journée eleki. Batunde basala ka rentrée scolaire bana bazotanga biso toyebaka ngote baleki nanga bayebaka makambo wana te. Rentrée scolaire baninga bakenda ba classe ma biso tovanda rabo. On a passé des moments très durs. Des moments très durs. Mais malgré tout ça, j'avais toujours la foi en que Jésus. Je priais. Tabanda sambe la koleksa tana nga pena na mabondeli ko bonde la nzambe ko sambe la ko lukelu nzambe ko kende bazamba. Passe les cas ming. Donc ce sont vraiment des histoires malheureuses. Ça se comprend. Ce sont vraiment des histoires vraiment des mauvais souvenirs. Des mauvais souvenirs vraiment wana soki ozobeta pena ba makolo donc ozomona keno donc mutuko pena po mata pena mutuka c'est vraiment une affaire. Souci bano salanga mingi c'est ma maman. Parce que tana no azaka mwasi et puis azaka na vie moko kendo kosenga sengate ki akendo senga batu basunga eno malgré toi azana ndeko na bandu mona pe misolo mais azaki mutu moko abande penda soit akeka konika nguba soit akepa ndeko mo bena na tekela yo ata mwa pesa ngata mwa nguba wana na tekelo so tekelo au pesa mwa pourcentage yango esala ke bosani bolia. Donc vraiment on passait des moments très durs. Je pense que dans la prochaine numéro prophète Ézéchiel to continuer en gros nakoma penda buyo na ba démonstration tout peut luka peto yeba vraiment pour na nini batu ba luka parce que déjà le baki on de nzamba la kisa ke batu ba benga mutakisi et tout mais to luka vraiment to koma tina point wana donc to luka vraiment to koma tina point o e koma ki ba miracle et tout batu déjà ba benga comme mutakisi et tout voilà vraiment to comme na suka ya émission mais mutune suka avant to clôturer puis numéro de téléphone message et tout ce qui est est-ce que ba miracle wana ya obongola maiji papier peli moto na ngonde ngoza rapoto yo karapeto mona ba miracle ni sala makati lelo? Oui et sala makati lelo ba mafuta kote bima bata maboko bonde mafuta bimi ba biloko ni sala makasi ezali moko ya ba écriture Yesu moko alobi ke oyo abi 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4 abi évangile abi nzamba tininga pona te ya apôtre Paul abi na te ya kaka na évangile moko ya malobate mais avec une puissance une démonstration. Or démonstration est un spectacle, puissance est une manifestation. Sans problème soki nzamba kolinga tokosala démonstration moko bandeko ba omona soki esenga kitobongola mai ekoma eloko mosusu ekosala manango soki nzamba kolinga donc biso nzamba d'accord biso tokipo lo bape siko mais nzambe ndandima te soki nzamba kolinga sonde naza boy soki ke abike no sala boy na ko pe senga ka loboko no boy na bonde loboko ne elimwe yanga ibrahim elimwe ko etikali lokote elimwe penda boy chemise à pamba yabi ke soki nzamba kolinga tokozela mo vraiment donc biloko oyo oui babandeko bakoyoka témoignage ndenge nazwa ndenge nzamba pesanga onction wana euta wapi donc c'est ça. Voilà, deuxième épisode en tout cas bola l'émission Tisuka pour comprendre oyo prophète Ézéchiel azana et puis boyeba ke démonstration tokosenga nzambe vraiment asimba parce que babuka mona buka kokila bazali baluka bayeba pe bele babenga ko bandoki bazali mais bayeba ke nzambe pe asalaka parce que nyoso o nzambe patinda abwaki soyi et komi potopoto batio na misu obiki voilà ba démonstration ezali tozelango pe pas prophète Ézéchiel. Alors numéro de téléphone pe ko sala affiché mais na mutunyo sa moni koki ko luka ko contacter yo abenga to message moko ezali ya suka poto clôturer émission. Voilà, numéro nanga ezali plus 243 81 61 96 772. Eza numéro à WhatsApp. Quel que soit problème nous sous surtout moi si mobile akimayo mobile moi sa kimayo ozora mukandate mari de nuit femme de nuit baka wana penza nzamba pesa ngango na pesa donc nzamba pesa nga ba solution baka bon makasi. Et puis message on a koloba ezaka ke nzamba tal singa chiffre oyo ko influencer 2021 mais na deuxième témoignage de tolobela yango parce que chiffre oyo influencer qui 2020 ezaki 4 chiffre 4 eza chiffre tentation
3 ezalaka résurrection ya omoni année oyo tozalaki tenté na maladie au covid mais nzambe atalisi ngai chiffre oyo eko-influencer 2021 et puis ils ont un message spécial pour la 2021 mais prochaine émission comme un point à témoignage et puis te le beli sous message. Merci beaucoup na prophète Ezekiel na ton Bisso et puis na témoignage que toko et saliété bateau bazan n'a pas si bébé kenzam bazali donc édifier peuple de Dieu. Merci beaucoup. Tu osé la deuxième partie nango. Merci na équipe Mbimba chez Bisso TV. To comme vraiment na souka il y a émission na Bisso ya mokola lelo. To kutani na mikolo ezali ko ya restez vraiment branchés scotché na chaîne na bino chez Bisso TV pour bolanda ba actualité ya solo. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci papa.